Après, avant Nzonzing, en fait, avant groupe Mususu, nde na Nzonzing aliboso, mutu aliboso asalisanga Nzonzing. Eza papa Rémi Kilola. Raison pour laquelle jusqu'à aujourd'hui, na komi pananga à peine. Toute ma vie, j'étais locataire. Mais pendant que l'église est commune à 5 parcelles. Okay. Vous êtes sur Top Media TV. Mezali. Oui, qui mezali papa da. Nzamba pambola ko na bino. Amen. Merci beaucoup. Yesu pasiana zeta so. Amen. Voilà. Bandi ko bota na biso belé hein, biso na rubrique na biso to binga ngo autre vie. Autre vie eza rubrique moko toujours la hormis musala papa sala kaza pe na vie mususu a vivaka na libota na famille aza na bana aza na mama aza donc aza lokola mutu nyonso malgré musala otata nzambe abengaye pe musala toyebi na kati ya vie artistique toyebi ndenge tambusamaka. Voilà, to me camper kozala avec curiosité toyebi ete papa Jean-Paul Mayata aza mwana papa na bango aza mwana mama na bango aza la yaya ya baleki na ye aza pe leki ya bayaya na ye. Papa na maman baza encore en vie? Maman za mais papa tika biso déjà. Ah, papa na tika biso ezaki na occasion nini? Bon abelaka okay. Papa belaka azaka hospitalisé na clinique mona cité verte. OK. Et après bon nzamba c'est décidé à zoyer de papa kufa na kinda ina. Comment est-ce que vous qui yango en tant qu'un homme de Dieu, comment est-ce que vous recevez qui yango, comment est-ce que vous gérez qui yango? Et ça qui moi pas si c'est vrai, vous savez qu'au père de Mutezalaka pas si biso botama 13 et tozaki biso nyonso en vie et papa na biso akufa ezalaka na yebi kazaki na hôpital c'est bon bimo hôpital na Rigini s'il vous plaît. Voilà, quand on rompt nga ba wana bimo hôpital et tant bimo hôpital wana toye na ndaku koya na ndaku juste après il y avait un jour na tongo à l'époque nazaki ko sala na télévision Sentinelle. OK. J'étais le chef caméraman de la télévision Sentinelle. Et pendant que je suis allé na 16e rue. Oui. Dans un coup de téléphone, balobi père a koufi bon. De comme na musala na informé na musala. De na zonga est à disposition tout ça voilà. Et ça il passe parce que na koloba to koufela na mutu na famille. C'était pour la première fois depuis qu'on était né. Et pour la première fois nous koufela beaucoup la mutu. Bon, donc tu es des gens Zambé, on avait rendu seulement gloire à l'Éternel. OK. Voilà, on est avec maman en bonne santé, en équilibre. Dieu fait encore grâce. Si, maman za maman de la Boami. OK. Une femme veuve qui a souffert trop pour Nabiso. Et donc vie ezaki moins compliqué trop. Donc moi na mutu moko azaki chef coutumier, bazaki na vie bien tout et tout. Ayepe Kinshasa balani na papa balié ayene Kinshasa tout ça voilà. Et après un certain moment, père a été bon et belé après c'était ton père a eu Rechit. Pendant qu'il a combien à 12 ans. OK. Papa a eu Rechit complètement, il travaillait dans la présidence. À ça la somme est privée mais du coup ça chité. Et cette veuve là, ma maman avait vraiment traversé des moments très difficiles dans sa vie. Et quand des fois il faut qu'on ait pour nos bixi abisoto. Voilà, c'était un peu compliqué. Azati lelo. Nous continuons à battre tous les années, même l'église. OK. J'ai d'enfants, j'ai d'avenir. Déjà, dans mon sein, qu'est-ce que le parent remarquait en toi? Dans le cas Zokola, déjà, mes parents, moi curieux, moi si, moi trop, maintenant, qu'est-ce que le parent remarquait à papa Jean-Paul Mayata, déjà dans Zokola? Bon, en fait, on pensa, on a koloba, stade nazo se retrouver lelo. Et ils ont se prendre même pas maman nanga. OK. Parce que naza na histoire vraiment. Donc tant maman nanga azuizem nanga zo ba message en Nzambe. Azu message en Nzambe à partager na papa tondi Nzambe kaka. Et après mon koloba botanga na botama le 6 juin 1973. OK. Donc au mois de juin je vais faire 50 ans. OK, demi-siècle déjà. Oui, donc on a juin awa na ça la demi-siècle. Donc tant maman botinga l'hôpital Angel a trouvé un hôpital à 7 l'hôpital les c'est là où je suis né et du coup sage aux femmes sage à botter maman et puis maman au boti mon sale nzambe du coup comme ça maman pamboli nzambe maman wana ake ya sombi babiloko tout bakipa bana moi balé ba savon tout et tout
aye opambolanga. C'est comme si naissance à Chris Kara. Donc Chris quand il était né, ba mange ba yaki nzambe est-ce utilisaki maman wana et alobi maman naye kopambola mosali na nzambe. Et le jour maman zobi ma maternité, c'est le jour où cette femme sage aye lui soit maman obimé lelo ah batela mosala nzambe malamu. Et c'est alors que papa na biso apesa nga kombo Jean-Paul. Alors tant nazokola andolo banangelo mo alobi na pesio ba kombo mi balé ba sali na nzambe. J'étais pas encore un enfant de Dieu, on a ébi le bananza mais non moi na lokwa moi na nyonso. Alobi na pesio ba kombo mi balé Jean. Moi je connaissais ça avant d'attendre la Bible. C'est mon père qui me disait Jean azalaki kolala na tolo ya Christ. OK. Alobi Paul azalaki na ba yekola Christ te. Mais tant wayaka asala makambo koleka ba yekola Christ. Et tant tokomo kola père na biso benganga mwana pati. Donc même nae. Il m'appelait comme ça. Même nae. Na koli même koloba oyo na koma loba trop na musala nzambi. Donc so nzambe ya sungi peut-être mukolo mususu po lelo ye pena brisque monika kezaki imprévu ko benganga mingi lokwa na linga ko mingi na monena honoré. Merci. Donc so kiti par exemple na epa na botama na 13 na veni mampika otuni bayana biso musu bazaza na tilelo c'est vrai batu bateka mapam mais ba o ba ebinga baza mo ebele kuna na ba mama mususu so sali ba onka interview ba loba no mwana oyo totikala ko yoka tandika bete. OK. Na koli pena na tranquillité, je ne parlais pas et donc comment le bonhomme ça nzambe. Donc c'est ça que j'ai fini par comprendre que j'étais vraiment un évangéliste des ministères parce que un évangéliste c'est ça ma choirité yebi ko lobate za problème. Voilà. Dans le la bongo papa na biso linga mingi et j'étais vraiment le plus aimé de mon père parce que dans le beteli bakuté dans le salé pas cité et sauf que à cause de shit quand moi je suis arrivé en 6e année primaire pour aller en première année CO tout a été bloqué. Donc j'ai une histoire avec Jésus de Nazareth. Voilà. Donc bref, pour ne pas tout côté en profondeur, ngai na koma autonome na âge à 12 ans. Donc on a été saché na zand pour na bunda na vie. OK. J'aime pas parler de ça parce que ça l'a passé moi mingi. Âge à 12 ans na zo ba humiliation ya oteka saché na zo ligne 17 à sotra sti zando donc batuba banjilo ba yebi donc ligne 17 za ki zando c'est comment. OK. C'est là où maintenant il y a un agent qui est na bis. Il y a un autant de or que moi ils ont sauté. So na ça qui bon côté na ngana tika la bourrique. OK. Donc côté ka sachet na zando permettre ngana zonga classe. L'école mo pezanga tina pona tanga kaka. OK. Donc na tanga kaka. Donc école ba no bien qui bola bola. Voilà. Donc na 13 école mo ya ba to passer. Pendant qu'entourage nanga baninga nanga baotanga na malula baotanga na masamba et puis à l'époque c'était pas comme aujourd'hui. Voilà. Bis scolaire réseau ya ozo masamba baninga no ba matina bis ba ke classe. Mais yosko otanga te pour mo otanga so za souté papa tout est bloqué. Voilà. Donc c'est un peu ça na koli bongo na kola bien papa na so sala bien bande on a ba koli bien mais à un moment vient comme compliqué. Bon, aujourd'hui je dis c'était une école pour les seigneurs en fait une école du Seigneur pour qu'il y ait ba lelo pas si ya vie ndengezala. Voilà yada. OK. Voilà. Mais Natif Kara, il y a un Gilles. Si, bien sûr. Donc, dans le 6 juin, dans le 6 juin, on a 50 ans en Gilles. 50 ans en Gilles. 50 ans en Gilles, dans le 6 juin. On a le 6 juin 1973, voilà. Dans l'hôpital à 7 en Gilles. Donc, on a Botama, on a Gilles. Donc, on maîtrisait les 4 coins en Gilles. Mais oui, bien sûr. On a eu Gilles, Penza, dans le quartier 1, quartier 13. Ah, OK. Mais dans Gilles, ils ont venu, ils ont quartier. Ils ont venu. Donc, on a 13 quartiers. Okay. C'est vrai que ça séparé un peu en désordre. Pour quartier, ils ont la première entrée en Gilles. Donc, ancienne entrée. Mais quartier 2, et qui n'a pas côté il y a Bitabe, côté na moi Katikuna. Quartier 2. Au quartier 12, ils ont juste un Bitabe en face à marché à Liberté. Mais quartier 13, ils ont Souka, côté Sekomaf. Quartier 1, quand même, dans quartier 8. Quartier 8 est quand même dans quartier 9, bien sûr. Et dans quartier 7. Au quartier 7 et quand même dans quartier 1. Donc moi des autres donc kende bakabulango. Donc je connais vraiment Gilles de naissance. OK, donc maîtrise dans faut zakan Gillois. Oui, bien sûr. Voilà déjà ba particularité ban Gillois izarani. Particularité ban Gillois isa balingi sap. OK. En Gillois so gludu na manda chante alobango mingi je sali ya na manda. Azamo na quartier 7 awa. Ya na manda chante alobango mingi so ban Gillois alingana na propriété.
njilo azala très propre wana selon na aspect extérieur azala propre alate elamba bien azala présentable wana njilo et de deux njilo alinga poto 3 njilo c'est un bosseur donc so koti na njili soki na domaine ya mituka au moins loko koti na Japon donc so sillonner kata mo comme susu ngana ko aider au travail na njili pe na pesu tata moko ya mukolo abana njili na bumwana a jardiner papa na so sala nga ba frère a to sola na betela nga masola njili tata ona zala na njili tant izala zamba donc so kutena oyo ka découverte njili alors so tambolo mona na njili car ils ont été tannés nini bakozong son loko uti afrima vraiment donc na njili il y a des jeunes courageux na njili ezana ba jeunes combattants babi ko se combat yuko combattre pour la vie na poto ba njilo basé belé eza kasi aéroport na njili ezai pembeni na biso aéroport eza pembeni ya eza phénomène na njili ezaki soki na veni moko numéro 1 tina numéro na lo bataba pour ba numéro na biso za mwa milaya ndeti biso ozaki numéro 1 et soki tina ba 70 quelque na mampika pa na koli alors na venir de mapika bande banditi na suka bokozanga 15 parisiens à l'époque tondo benga ba parisien tamu dakena Allemagne parisien attaqué Suisse benga ba parisien donc bokozanga parisien te ezaki ndenge wana donc babala moko ba parisien bandozanga te ba vie na biso bazali so ba bandi ba défi bilamba et on est sur ba jeune njilwa mona mamba olata parce que o yana bonga na pota tindi bilamba ngana oyeba nazo kende cours à repêchage na défi pantalon ya Marité François Girbo ba saper wayebi ba komango awa ba note ticket ba koma closet donc ndred fermé Martin François Girbo camarade nanga zulinga sapota tata na bango heureusement pezaki ya biezaki Westonia ya double semelle donc yebi ka baninga pe na école ndezo kende wana donc voilà donc njili penza ba tous belé ou précisément Tchango en général quoi parce que je suis vraiment natif à Tchango voilà osai ka pe ba étude primaire na ona njili pe ba continuité ti okondo ki nyonso donc natangi ngapenda na vraiment na njili na bimaka libanda to na IEC tamzo peso université za na njili tamzo na sa université na njili donc natangi primaire na njili secondaire humanité donc natangi na institut Likasi laïque c'est là où on a sali primaire na EP4 na Onza6 après wana de na beti solo ba difficulté ye et moi na continuer à quitter na teki ba sachet na zandu tout et tout par la grâce de Dieu et na ke komisa na institut CO Yanda eza école ya KDC na tangi kuna na cimetière à 13 après wana na ye na institut Kingu na quartier 9 pour nous ezaki première deuxième na sali troisième na Kingu à l'après Kingu na ina IEC pardon na ina ITC Njili na quartier 7 ITC Njili na 1995 donc j'en avais camarade de Belé o misu ba ebani fort ba yimba ngwe na banzembo tutanga na bango pour une autorisation na bango te na ko cité ba komuna bango te ba yimba ngona banzembo batu minene alors to zwaka te to présenter examen d'état 250 personnes mais batu bima 29 donc préface na ba problème na l'inspection voilà l'inspection kuna l'inspection générale et regret za makasi biso to moi bato maile na moi classe professeur nanga kutu moko tango ayi atuni mayata azuta bi c'est pas vrai parce que ngana ngenda kolanda score résultat na matete pas camarade nanga c'est journal type on a matili ko l'étage kuna na journal banda ko matete bino botondi na c so pesi mo pa mutunaye mutuna pesi kombo mayata atangi pena mayata bani ba to bazali so atali mayata so atali ba biso ezate do banda defo bazali mo expert nasko na bima na mbonga journal na bika so ikombo nde na sir na so na zui na sombi journal donc na kita na njili ngamona kendo na pena ko annoncer baninga ke journal ango yo tout ça boy na eba atende na traverser makadam pona zo kombi ya Sainte Thérèse na zonga na eba ateti lelo donc na katia na vertige na eba ateti donc nzambe kaka donc na tozuite na ko continuer na complexe scolaire Lulengo toke kutu quelque part ko sala lisubile mo inspecteur moi à l'école toke tozui souti et la troisième fois ndé na complexe scolaire Lulengo et classe mo penda do kinda na kanda donc zotanga na kanda do kipa ba tuté mais malgré tout malgré babilo réunion so na zo salama les hauts les bas avec le parent moi ba difficulté moi ça toujours motivé ya obtenir diplôme d'état. Oui bien sûr parce que quand on a échoué pour la première fois c'était pas comme ça mais quand j'ai échoué pour la deuxième fois ma mère pleurait
Maman n'a pas de là. J'ai dit non. Il y avait un papa Koufa à motiver à l'obéi. Tu ne peux pas dire aux gens, soit à ton niveau étudiant, comment il est 6e, soit tu es diplômé ou tu ne l'es pas. Et du coup, on a OK classe. Classe moi tu as bisere on a so pe tricer na vidéo ba ko mana mo charisme mo do kanda ga zwa te donc na kega bo so na ki mo tala professeur on peut sa comptabilité na yebi ko comptabilité bien ko les gars mo ta be ko mo ba so mo prof mo ga bo parce qu'on a connaissance à comptabilité ko les gars mo tala ka bo komi pété pour na zaib na mo grâce à surtout ba comptabilité l'éthique d'exploitation ba charger produit tout ça boye donc ba valeur ajoutée na zaib mo makasi na comptabilité et du coup et c'est ça que jour pour examen d'état na zo bena diplôme na ngako mérité na leso na koti na salle na travailler na sisi na zone si terme na bimi na kei et les troisième fois on a na reçu diplôme diplôme na commercial et administratif et vraiment on a pourcentage combien déjà na zoka 58 voilà mais orientation et ba parents ni mtemema ki ozwa osala commercial administratif to ya yo mon kaka penser na ngana vie ezalaki nazala en fait quand nazala mutumo na ba domaine mibale ou soit nazala comptable expert comptable ou soit nazala juriste donc c'est ça que moi j'ai rêvé dans ma vie mais sikoyo ba expérience à vie ma réalité à vie et même biso de comme la c'est comme ça un technicien et je suis réalisateur formé par Serge Moukounanse pendant 3 ans. Le seul et l'unique réalisateur, il y a théâtre en antenne de Pakenda, il est le réalisateur basé sur il m'a formé, et à son âme, Zambisala a témoigné à Koufa, à passer à Jumoukounanse, il était de la RTNC. Voilà, donc j'ai ma formation, belé, parce que moi, classe est Katanaki, na kata classe na ISC, pour au salaire continuité na ISC. Bien sûr, dans salaire continuité na ISC. Nabima comptable. Nabima comptable, donc nabima expert comptable. Mais les réactions, maman, parce qu'elle plairait déjà dans nos katana na diplôme d'état. Après, il y a moi 50 et quelques ans. Réaction les aïe comment? Non, azaki très parce que mon collègue n'a pas résultat. N'a pas église n'a qu'une répétition chorale. Tellement na échoué que moi des fois déjà. Bon, et les diplôme penda ya c'est mon amour azaki té. Balé qui baki batali na zui, ba ebisingai na bi OK. Na kena nga répétition na informé ka mutu mo encadrer na mona mama nzambe. Pasteur Luyeye. Na sama kola papa dokuta Miguel ici. Parce que lui il n'a pas papa na zui tant tozo kita machine à fufu moi na quoi c'est na zui za fufu za poudre te machine moi fufu za ki wana na kwa na biso église le bon samaritain pas na mbela Christ azui ka fufu mo batinga na mutu do biso de gato si tozo na biso ti tozo na biso tozo ndako. Voilà, mesdames et messieurs, nous évoluons petit à petit, lentement et sûrement. Vous comprenez, je suis avec papa Jean-Paul Mayata. L'artiste comédien Ouazako évolué, Ouazako émergé à Nakata ville province à Kinshasa, l'homme de Dieu Ouazo Kumba Itonga Monene à Nakati ville province toujours à Kinshasa et j'espère que toujours comprendre petit à petit lentement la manière dont toujours même quand même qu'on essayer qu'on partager expérience il y a parcours na papa Jean-Paul Mayata. Il y a une question au pe bande comme subami tout na karabanda ko les katobiti li solo wa parcours et salami de part et d'autre et belé. On se pose des questions déjà, comment est née cette aventure? Il y a ça la parcours au salaki, tout le monde nangambo, il y a appel, il y a tatan Zambé na musala nae, tout à l'heure on a casquette, où il y a musala, il y a qui artiste comédien. Aventure yango et botamaki comment? Papa Daniel, ngai na sala théâtre nulle part. OK. Naza te au groupe moko na kota ki na ko la théâtre non. Nazaye converti na 1995 na bande église kala kuna na ba miliki mo ba mindele bando pesa na Kadez mo boye kodim pona bentere mo ba pesa ba miliki ba biscuit ndeti bana nyonso bazalaka voilà et Hermo qui m'église Hermo qui blomo men en 1995 c'est là où vraiment que na gende ko yamba Christ na yamba Christ vi ba difficulté mo nazaki nango na lobi na pesa ka Christ vi na 1995 et du coup tant comme en 1998 et Nalala et maintenant là c'était pour la première fois dans la vie na banda na quitté ndako ba parents na comme fouté là na quartier 13 na souka kana quartier na dans la dernière avenue na fouté là wana du coup na butu les seigneurs me parler na vision na ndoto nzamba websanga qui allait faire un groupe de théâtre à l'église. OK.
ils ont eu plusieurs fois na tongo na temps on peut tondo diriger la prière matinale toi non ban tout modérer na prière matinale to organiser ba activité et du coup na yena bisika bandeko na matinale to ba na groupe à théâtre to chango les bons samaritains na pesi pièce moi liboso na bossa mundi mosuki wapi pièce liboso na koma na vie mundi mosuki wapi donc histoire monde est un gagnant dame gagné à quel côté à son malam le col azaki préparé te ba gagner ba gagner donc mundi mosuki wa premier film na koma na vie mundi mosuki na pesi batu et après nde et yako banda wana mais azaki facilité bison assemblée de à l'époque KDC KDES balobi théâtre les distraction église ba boy mais mon père spirituel avait accepté à tout n'a pour quelle vision à la binon c'est pour l'évangélisation c'est que le Seigneur m'a dit alors d'accord moi je m'engage à ça mais quoi que ça m'a sonité et le lieu on peut ça la fierté tata na ça la fierté à ministère même église mère na biso donc na banda théâtre bongo 1998 na sali groupe na 2001 donc 3 ans après 2001 tous espace na antenne au tous atilelo donc tant ils avaient période Moussa Koufaki période au président Moussa Koufaki ils allaient au deuil national alors taba moni théâtre chrétien nde ba chebiso to leka d'autres les cas d'antenne sans condition à l'époque ma maman Jing misala ne kantia tigabiso de 2001 jusqu'à aujourd'hui toi en antenne OK beaucoup de maîtrise ba ku ya osana antenne les gars en antenne OK ezala na obi ma antenne na olela parce que l'antenne na mona ba siri wana déjà ba V gauche bazawana même gauche baza bave sans souci donc bave sans souci bandeko mundueri donc bon ndeti neko sans souci nzamba kanze bon basunga biso la batoli azai ma théâtre les gazui téléphone na bingi na tongo la ndi théâtre biso non il faut faire ça et ça pour que pas ne bozu toli seria ba kisweswe na kulutu na nzamba kanze to na mwasi ne église lelo mama Yvette président mundueri et pas sunga mingi nzamba kanze na kulutu wana. Donc voilà, c'est un peu ça. Mais aujourd'hui, vous disiez quoi? Parce que les lots lobby théâtre, ils ont qui juste accompagnement pour la évangélisation. Est-ce qu'ils ont vraiment bon auto? Ils ont une façon pour le bilapo, ils la protéger pas ya papa Mokambina yo. Ils ont qui bien bon. Kasi on vous a tiré le papa da. OK. Raison pour laquelle tiré le ngaso bas balbisinga na té ali sous-souté na théâtre. Il faut na tikango. Parce que quand le Seigneur m'a appelé pour le théâtre, alors il y a pour l'évangélisation. Pour l'évangélisation. Donc en dehors de l'évangélisation, il y a un sous théâtre. Parce que surtout les artistes, les artistes ont un sexe, les artistes ont un rôle mon côté, les artistes jouent un rôle union. Ce qu'on dit aux gens, on va accepter parce que l'exception confirme la règle. Voilà. Par exemple, Ngande Nazaboy, un rôle à jouer. Il faut notre torse par exemple. Même si vous payez 5 milliards de dollars. Non, ça la pourquoi? Parce que na boyi nazali baku pour na batu. Non zambon c'est bien. Mais na porter ni na mité ma bananzam, surtout bananzam. Vous comprenez? Même na zote ya mutu lelo ayebi ngande nazarata longole là. Alors bi azara boyi. Alors on te voit lokolo za ni. Donc on moni ngana za na particularité wana théâtre c'est un moyen d'évangélisation pour moi tout court. Donc c'est un travail et un moyen d'évangélisation, c'est fini. OK. Donc je comprends bien, vous en avez limite dans le théâtre. Obligé. Il y a d'autres rôles où vous exercez en hôtel. Raison pour laquelle aussi na joie partout. OK. Na joie pas bateau ba koyeba que moto yo azo jouer karaté pas zo lukambongo. Parce que c'est mon travail, je gagne aussi dans le théâtre. Voilà. Mais nazana ba garde-fou oyo ils ont l'accès fona la nambongo te. Il faut la discipline d'abord ils la respecter. Na sali musala ndesi manazui mbongo. Par exemple maman Sila. Surtout ni bango bango ba yebinga bien. Lokola maman Sila, lokola ndeko Belleville, ba yebinga très bien. Quand j'arrive au sentir respect, considération et puis bazana posa basala ba longolo pour artiste musu bazala kimia. Parce que présence na biso to musu etchape artiste musu mal à l'aise da. Ba o baza poli quoi. Azo mona passer azana alingani ndeza sala mo bêtise mo boye ndenge na yeme. Petit moi blague moi ozo étouffer ozo étouffer. Ponga na za naturel na ba to seka ka penza to seka parce que c'est ma grande famille. Donc to seka ka. Mais
omoninga présence no iko pe ko tu fais mutu mususu ça par exemple ça la bêtise ça la comme comédie na bêtise ba seki na bango entre eux mais so ça nous étouffé parce que maman si là nande ko Bellevue ba comprendre so ba benga ba respecter yo osali musalo zo na respect dadi to ça dadi to libérer dadi ba salite musu ama si la te bo ça no bande ko mususu no pesi privilège pa bande ko mususu ba sali même ndeko gesho bande ko Pierrot bango tout wana bato ko bebele na autant ba kombote ba to libérer no dadi to libérer dadi do ba respect wana yango ça la peut continuer musala pour mukolo bêtise et kota to se retirer. OK. Et on dit que je ne peux pas les jouer n'importe où. Pourtant musu mudabeng so jouer bine yo valeur. Il y a tellement de films na du coup soko lobi pe yo o tikalaka oyoza e ko betel pe liba kwa za mutu. Pasteur sikoyo yazabo ya ko sala boetete donc le roi to yebanite examala muteto marche ensemble. Ozomona mais muto yo ayebi que musala na bengeli pasteur eza a jouer na rôle pied et puis na fute mbone na suka bon aza musala nzambe donc je dois pas faire de n'importe quoi. OK. Ozomona c'est un peu ça. Mais papa, plusieurs casquettes dans une même tête. Comment est-ce que vous arrivez à gérer batache ou un tournage côté au maman Bellevue benga, côté au maman Sila benga, côté kunda papa Gesho, Piron Dombasi et entre autres, côté au pays ngomba na Nzambe izozela, côté kunda pe bana Suisse, bana ya Paris, bana États-Unis, bazozela plusieurs casquettes dans une même tête. Ozo ça ndeni. Non, Bible quand il donne la vision donne aussi la provision. Okay. Donc il m'a appelé sa provision ya awa to provision ya kuna. Donc aïe devant Nzambe oazaïs Masia Nazareth. Nazalukwa argile. Okay. J'ai toujours dit Seigneur, entre ta main naza argile. Toi qui es le véritable potier, il faut que tu me donnes la forme que tu veux. Donc toute la forme que le Seigneur me donne, nazo ko accepter. Et nga problème nga natikala entre ses saintes mains, il y a diriger. Donc jusque là c'est vrai qu'on est chargé, mais na santa kiloté. OK. Na santa kiloté, ce sont des signes qui témoignent aussi que nous avons une responsabilité wana et c'est alors pas au gérer. OK. Voilà. Mais Lilo, papa, comment est-ce que vous avez Moussa Bino à théâtre évolution nango n'engezo kende? Est-ce que na yomoko vous avez regret que vous êtes artiste comédien, tout vous avez regretté? Papa Daniel, ce qui est vrai, que vous avez regret de la manière que nos artistes et comédiens ont regretté pour ce qui se passe aujourd'hui. Nous regrettons raté parce que nous avons coupé sur Moussala Mabete. OK. Nous avons coupé sur Moussala Mabete. Ça c'est un. Deuxièmement, Makambo Salama Lelo et Anongelo Wasikate. Parce que la Bible dit il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Na otolanda ya nangai mikolo toleka il y a Freddy Maman Balio na linga ya wana mingi nzamba kanisa e talaka bakulu tupe do kwa yi ko biso to no fanda bozo tala ngadia de zotala ya Freddy Balio sombo otala yi mais lelo ya wana koma pasteur respect et pas na yo des fois zo surpasser pe biso meto pambola nzamba nazolanda ya Freddy pona linga yoka e mingi nazolanda ye na okia lobi musala ose baby batu baye pona musala te mais tu vas pour un intérêt personnel, nous pour nous détruire. Ba couple, qu'on détruire ba foyer, qu'on détruire batou, qu'on détruire mers, na ba comportement na belé. C'est ça qui a Freddy disait aussi. Il avait aussi raison. Yamba liotan à lobby ndemona. Bon, ngasko yaya lobby vrai, mais quant à moi j'ai toujours dit bon bah ya bazo souffrir parce que ba banda musalo ndo nzela et biso to yena sima to obe bisa ba yoka passe po ba nyo kwama. Onde biso to lia na théâtre ba ya ona balia bongote. Do ba bimo batumo ba leki na nzela na tongo ba poli ya ofele. Et tant biso to ye c'est comme passe na moza to ye ko bebi sango. OK. Eza mutu mo talika yo na TV ko aussi mais mutaye a un esprit moga ke ba mona yi mais ay ko présenter musalate. Voilà. On de ça la moi passi ba conflit comme côté na ba vie personnelle là tout ça dérange aussi c'est comme si problème il y a musala mais tout comment toucher na ba personnalité tout comment toucher na ba famille ça devient très compliqué très dur et ils appellent somo ya mona par exemple muto azo humilier muninga mobo. OK. Na tuna mutu wana zo humilier muninga au vivre éternellement. Et mutu azo humilier wana nzamba yebise ke ya ko lekaka mutu wana pona vine mobimba. Et maintenant ce sont des choses et banques ça na mona ngo somo. Somo ce qui se passe aujourd'hui ça fait très mal na biso artiste mais nzamba salisa biso za ngolo kasikate
mais malheur à la personne à qui azo ndima s'adhérer na ba bêtise to na ba mandenge wana un jour tant aux anabo moité to le gana jugement Christ voilà to quand ça to vivre éternellement to ça n'importe quoi mais le jour tu comprends que tout ça va pèlerin on ko ba to belé ba conscience ya otika mabe. Voilà. Papa Jean au sali les bons samaritains au sali yango j'espère que na départ makamna sur ça na ba difficulté nango bon connaîtra que bon près comme on a après un bon moment bandeko il y a théâtre populaire quand ndenge za la katolinga maboke ba komi ko benga yo na ba pièce na bango. C'était comment d'abord et oyambe yango comment parce que au bandeko s'y retrouver toujours avec les amis et les bons samaritains au bozaye bon etonga moko mais du coup au komisko kozana bandeko wana c'était comment au joie que mon ndenge au gérer comment est-ce qu'ils allaient qui problème était voilà en fait ils ont problème était y a da problème ils que na zaki déjà na identité na nga ya mwana na nzambe. OK alors mwana na nzambe azabi sika nyonso azaluka kimia nga pona jouer na libanda na jouer na groupe sans souci à l'époque ya papa yemoko. OK na jouer na groupe ya groupe Simba yemo papa Lombe dirigeant. OK na jouer na groupe ya Lisboy tomba zaki bango nyonso président Mundora benga na jouer donc na jouer na ba grand groupe ya ba groupe Salongo merci Salongo talaka groupe Salongo voilà au sengite me ba bengi yo ba invité na groupe Salongo donc ezaki bien mingi pour ngai donc on s'adaptera facilement tous aga na période on zama kanza ndeko nga mindondo misala na ye nzama kanza ye tous aga na bango on jouer na Salongo to jouer na ye to jouer na bango ça qui penza malamu mingi après avant ba nzonzi en fait avant ba groupe mususu nde na nzonzi ngaliboso mutu aliboso asalisa nga nzonzi eza papa Rémi Kilola. OK nazaka très reconnaissant na ye yango monita na komé na Suisse na bengaki na lobi kulutu na posa na mono na kenda tina ndako na ye to sololi to sambeli bandeko José de Londres nzama pambola ba bayaki bandeko Didé Masuki ba mameste ba leula bandeko belé ka Suisse ba ya olandanga kuna tozali pendant famille que le Seigneur vous bénisse bandeko nyoso Suisse ba papa Vincent ba magi dobino tu no ko cité ba kombote balandenga kuna tozali papa Rémi Kilola et na travaillé na ye pièce moko église to wenge musique. OK to l'axi église zo panzana ndenge wenge panzana à l'époque wenge panzani sika wana voilà tout ça les pièces wana na ye na ça ba pièce to kwa code na ye ça la ke impact au sakanate nzamba kanza papa Rémi Kilola et après bandunzinga batu moko kaka ya fioti pa bengi nzamba kanza ya fioti ngoma bengi yo ba producteur mususu et après nako zo appel ya Major Bisadidi. OK donc Rémi Kilola fungolinga nzela bayangoma bache mwa mai et tant Major Bisadidi daye azunga skona loboko c'est là où maintenant on est ça la pasteur patron na ko ça les kimelo et to continuer ba pièce mususu ya onde fungolenga makasi na banzondi et puis j'étais très bien envers tout le monde to jouer na ba tebele ba makalunga ba mamale donc ebele ba mama belle vie to jouer ba do to jouer na ba tebele na Major Bisadidi sans compter mibali ba papa Dadi Kambala ngako na koma niveau papa Dadi mona senga pasteur edenga pesa nga voiture azana catch na ngamo boye vite à l'époque pembe au pesi payer au pesi na mwana bakenda boye moi kumba zuma kumba kara pasteur au pesi payer bon OK donc tu vois cette ambiance là et ça qui pensa bien voilà donc ambiance aussi pas en vol OK ndenge zaika avec le comme Major Bisadidi déjà Major Zolo et ça li pas en vol lango après il peut ça pesa donc aujourd'hui là si le monde était à refaire ozana na facilité peka ozonga ka na mosala ya théâtre so si na cause l'artiste pour na lingango mais ngana za la pe juriste. OK na linga pendana za la juriste donc eza musalo na pensa na vina soki ba refaire no ibsa nzambe ko salelo na za d'accord mais sunganga po musalo er mosu za kwa ba titre académie besi na tika ngo OK o humiliation mo belé des photos ngota na TV au moins pinde ba ofinga ba sala nzambe olobi bon ngana obatela la crédibilité jusqu'aujourd'hui mais nayebi oyo ya lobité parce que ne baloba ba mikolo libanga 18 chaku mwana ko seka te pino su bozaka bandeke to yebi lobité to beta tolote tamosu mutu mwa BBC lelo
abungi na évangile aote asu sa malamu te asali bêtise ali ba mbonga église asali bo akosi batu tamusu ba pensa ki pe na ngote. OK. Na ba bitumbe belé et on to senga kanza mabatela biso mais kotala biloko wana nyonso des fois elembisa na musana nzambe mais na linga nzambe tellement mingi pona za redevable azwanga loin et pas ya komisinga lona na comité na désert kakoyo nazo ke vekana na mona bolamu ne na ko senga na zaka musali ne mais asali sanga asirenga kake ozana ngati suka ndenga lobaka c'est fini. Mais pour na mametali net étude il fallait pina sa droit qu'on a pina juriste pour na loba moi be par la grâce de Dieu et na bi pina o défendre batu na pe ko kangarti na kanga ba verser. OK. Ben lelo soki moko ya bana yo pe ya lobi papa na osala mosala ya théâtre et aux allo rendez-vous. Ce qui est vrai, je n'ai jamais parlé de ça. Et mon fils aîné, c'est un grand comédien. OK. Surtout le papa Leandro Epso a tourné un film na bas âge. Na ba vie de loin, azana ba film na yemo otilelo. Tellement ça très éveillé, à ça la ba recherche on trouve ba film na anam. A jouer na ba vidéo là muké batu ba yebi. Et lelo, moi je ne savais pas du tout. Nous on ça la bilona ba TikTok, moi ba animation ba nini et les gens commençaient à m'appeler Alex BM, tout ça. Moi, on a passé de la voiture et tout. Et un jour, j'ai appelé, on a tout nié. Oui, papa, je le fais et tout. Et tout. Je dis, il faut faire très attention. Télévision, et Zambela double tranchant. Côté Mousso Simbi bien, c'est bon. So Simbi m'a bien katao. Et il y a que moi, il y a Moutassa et Lanza. Donc, il faut refléter l'image. On a fait ça et Toli. Et on a encore le bas. Na bo moto boye na ko linga penza TV ba niveau musala ngwe komi na ko boya batika nga tata lokwa na yebe ngoma malamu na continuer pour ne ba garde funi na na. OK. Mais déjà moi na lokola ezaki déjà ambition na ye atangi ba classe na ye pia usala bilo ne wana na ko interdire était. OK. Ezana ba no msunza mbasala ye na vie azala médecin mais papa lobi non lokwa nga na za politicien tu dois être un politicien tout et tout. Mais il y a politique tam somone tenir pété. Alors faut otika mutaza na destin na yende nzamba là où il se sent à l'aise encadrer pour akenene nzamba salela. OK. Voilà donc bana neta mon fils même moi na ngai pasmi cadette na nga aza chantre asala ba clip asala ba nzembo asala pe théâtre a jouer déjà na ba pesa théâtre et puis ba tout bazala surpris la manière à jouer mais na tika la kotana na musique abetane na musique comme ça nzamba. OK. On va jeter un coup d'œil de l'autre côté de ton état civil. Nous le savons très bien que papa Jean-Paul Mayat a marié, père des enfants. Hein? Si. Liba la pas dans les années. Liba les avis. OK. Liba les avis. On ne se marie pas pour être heureux, mais on se marie pour rendre l'autre heureux. Donc c'est une vie de compétition. Moi, ça zoluka salama malam pas mobali. Mobali pas zoluka salama malam pas moi si. C'est cette compétition là dès que ça la composition et la vie. OK. Libala et même l'opé, tranquillité, stabilité. Mais oui, ce qui na lobby en totalité largement. C'est vrai que là où il y a des gens, les problèmes ne manquent jamais. OK. Il y a toujours même des petits problèmes qui vous entourent des fois. Na liba les alandé wana. Il n'y a aucun mariage, non, il y a biso to bana to balana sans problème. Non. Et ça va me soit balani samedi, mais lundi bah j'ai problème. Mais yonde ni cadeau na mais cadeau na monyo to pesa ba benga ni pe na débit ga pour na cadeau. Donc c'est un peu ça. Donc biso liba les avis pendant parce que février, le 19 février, nous avons ça 23 ans de mariage. 23 ans de mariage. 23 ans. Et combien de mariages bénis? On a Pamboli. Oui. Nous avons été belé. C'est presque. Si tu as raté 2 semaines, où il y a aux ans au Pamboli. J'ai béni beaucoup de mariages. On a eu nombre. Tu as 80 quelques. Les influencés Nani. La première des choses, c'est le témoignage. Okay. Parce que ce n'est pas n'importe qui a marié ma beaucoup. Parce qu'on donne que c'est qu'on a. Les témoignages, et ça là c'est que Batouaya vers yo, 2 encadrement na yo. Prenons exemple l'église à CFC France. Pas même 4 mois, mais il faut qu'il y ait déjà bénir des mariages. OK. Pourquoi? Parce que j'ai prêché aux gens, j'ai dit Batunyon so bana basi nandako. O babala bangote. So Christ a zongi le loba kelifel. Pourquoi? Parce que Bible oui batwe kobo ba okota lolate. OK. Siko ata ozana ndako kitoko tongi ofani na mwasino soki opesa dot te. Opesa mo libala te.
c'est fini. Vous vivre dans Ekobo. Vous monde. Voilà. Oui, et c'est Ekobo parce que les Ekobo propre de Tchaounanda. Donc on a que les bandes sali bêtises apparemment égalité ça. Mais yoka ande poso les choses là sur place. Mais on n'a pas payé ça game bon là travailler. Et mais famille habité mutuma beaucoup limona ne banda bomwana tout et tout. Vous jouez bon bando boté petit kalindengwana. Non yon tout ba iloko na. Tant au thème até andengwana ba para bazanese on va kufa amela ata bouteille moko ya mwana. Peu importe d'autres ba osenga. Ezala ya mukeza ni me ba para ba pesi nzela ba bito balisi mwana. Et après tu es soit bénédiction il y a oya kila libala. Parce que le mariage, c'est une institution divine où tout le monde a appelé le salaire civil, l'État a eu connaissance que Bobala est un État civil. Et après, yope li susu. Ok, pas yanzambe. Ok, kuna pas yanzambe. Ok, soit bénédiction, non pas yanzambe. Voilà Ndekodani. Voilà, donc le mariage, c'est le moins malamu, de retenir yango. Vraiment, il faut faire le fort. Il y a aux alamons plus qu'on est-ce que soit ya libala, soit ya conjointe. Ils ont appelé quand on a mis ça manamaro banzambe to. On a tout na bona yomoko parce que dans la deuxième émission, monsieur Batuni va bien mo na obalité tout ça. Na obala na obala. Non. Vous avez pour na téléspectateurs, vous avez pour na yomoko. Ils ont ngapé na quoi en profiter na yango en quelque sorte. En fait, le mariage c'est un système triangulaire pour les choix. Donc on doit avoir ce système là triangulaire. Quand on parle d'un système triangulaire, on voit les trois angles. Dans ces trois angles, au monde alikolo c'est Dieu. Et côté gauche, c'est la personne qui a le besoin. Et côté droit, il y a le besoin. Et ceux qui regardent, ils ont fixé vers le besoin, on a le mauvais choix. David a dit dans Psaume 121, mais je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendront les secours. Si tu veux faire le choix, il faut faire un secours en âme. Parce que c'est lui qui sont le cœur et le rein. Et ça, le levier comme compliqué pour abala mobile moko, le levier comme compliqué. Et ça, mibali mususu le levier comme compliqué, papa batu frère batu pas bala moi si moko. Parce que la choix en apparence extérieure. L'extérieur attire, mais ça ne donne pas la vie. Mais ce qui est l'intérieur, c'est l'emballage, bien sûr. So de sombi sardine, so babimi sa mo bode fato, so mbate boîte de conserve. Mais tant au somba pas on a boîte. So de keto lia boîte, mais pourquoi faut de somba ngo ezala na kata boîte za emballé. Vraiment. Donc vous voyez. Donc saute à l'extérieur, au sa choix mabé. Or l'intérieur, la Bible dit c'est Dieu celles qui sont le cœur et les reins. Pour notre choix, bon de l'anzam, le Seigneur oriente-moi. C'est pas important aussi, c'est pas obligatoire au Banzambe. Na pesi ba sini bobo. Non, si tu as la conviction, tu le fais. Mais ça obligatoire au Banzambe, na sini boyeboté. Seigneur, pesanga sunganga mobali to mwasi o no senti convaincu na mutema nanga. Yewana oya za ngate ata miso sepeli. Seigneur, kolingate na pese place na mutema. Akuipe ko kima yemo. Tu as accepté, mais comme tu as dit au Seigneur, ce qui a za yotikala. Le sotali sur le colo, comme David a dit, et c'est alors quand Christ va t'orienter, au tomber dans moi sinon, oyo muteme lingaga, miswendima, miswendima. Et on va battre musuba java couple, couple on moi si kitoko moi bal ma beboy, mon bal ma bé par rapport à ni. Oh moi si ma bebo pina zumbalito, moi si ma bé par rapport à ni. Mutema na ya mobali wana. Endima qui moi si wana, on misu ne pendimi, ne misu na misu mona, ne misu ne parce que ça ya yote. Il n'y a pas d'issue dans le choix. Choix na yeza choix na yote, misu na yeza misu na yote, mutema niza mutema na yote. Le premier choix, c'est d'abord sur le cœur. Or, cœur, à vivre by fait, il y a âme. Or, pour ça, le choix, il y a bien, il faut des âmes et ça, le choix. Or, âme et ça, propriété en âme. Parce que dans l'âme, c'est là où il y a des émotions et des sentiments. Quand l'âme accepte, du coup, à transférer dans le cœur, il y a un cœur et pas un cardiologue. Mais âme, il n'y a aucune personne, aucun médecin qui a soigné l'âme. Et sa propriété en âme. Il y a un choc qui n'a bolingo. Tu as une blessure intérieure. Donc, blessure intérieure, ils ont une âme. Ils ont un cœur. Ils ont une âme. L'âme est affectée dans le cœur. Le cœur a péché dans la partie en autres. Parce que dans l'âme, c'est là où il y a des émotions et des sentiments. Des émotions, des sentiments de tristesse, des sentiments de joie. Il faut une âme. L'âme est affectée dans le cœur. C'est fini, cœur affecté dans les autres. On a un nouvel mot, par exemple, na lingio li soute. Mutu mo linga mingi ba bise na lingio li soute. Âme a eu émotion
sentiment tristesse wana pesi na cœur cœur affecté na miso atangisi mai makola lembi courage esili mutu akomi démoralisé. Donc tout ça commence par là, mais en raison pour laquelle on dit pour nous ça le choix ya bien na domaine na libala il faut yebisa nzamba sungu. Voilà, mais Papa Mayata, par rapport à votre parcours professionnel, si aujourd'hui il faut dire merci à une personne, mutango goza nani? Nzambe Yesu Masiya Nazareth. OK. Todo mwana kibonzambe to yana na bonzoto na moto. Mon père spirituel, révérend Dokuta Miguel Yessi, pasteur Pedro Luyeye. Pasteur Pedro Luyeye a dirigé l'église à CFC Nangola. OK. Il m'a dit un jour na carrière na yo ya makambo nzambe kosenga mutu te kosenga mate ata mokolo moko te kokanisa pe te na église bayaka koluka mbongo na église bayaka na mbongo komekaka kosimba mbongo ya nzambe te aucun jour na parcours ya vie nao bampate wana omona ya église bazala ya nzambe bazala ya mutu te yo kufila mutu te et puis avec énergie keba yo kufila mutu te. Et cet esprit-là, on a collé, on a bon Zambé. L'église, il faut qu'il y ait un bon, mais il n'y a pas de zote. Raison pour laquelle jusqu'à aujourd'hui, on a commis pendant à peine toute ma vie, j'étais locataire. Mais pendant que l'église est commis à 5 parcelles, c'est alors que on a s'installé pendant. Na teka biloko, na teka mituka, na teka tout ça m'a pesé un pot, na sala Nzambe. C'est cet homme-là qui m'a aidé. Et je me dis aujourd'hui, si on a un bon Nzambe, mais nzamba pesi ngate wa ko pesa ngaya mukie nazanga le pont mobimba te nazana demi. OK. Na koka osoma mobimba te na bakata ka ndam. Osomona. Mais naza heureux quand nango parce que le lobby contactez-vous de ceux qui vous en avez. Voilà. Je bénis le Seigneur pour ça. Donc et là le bosso on pesa merci na nzambe côté spiritualité mon père spirituel révérend Dokuta Miguel Yessi. Et puis merci mingi na pasteur Pedro Luyeye. Na côté à art na pesa merci na Rémi Kilola, papa Rémi Kilola, pe ma Jobi Sadidi. Bango nan, bazam soupe bazana se mais bango nan, on peut pas citer tous les noms. OK. Et na pesa pe merci na mwasi nanga poko bimisa ko chaka na musala nzambe sonda mapio 100 francs chango na musala nzambe. Ofandi so binza machenga na mutema na teka mutu kaka tu anangwana. Ozana kati église à l'occasion de rien boka na voiture moko nzamba biso pesa mama moko andika paza na église mutu ka wana. Olobi mbala moko mama nzamba bina pio mutu ko pesi lobi na tomba na ba classe na moto. Mais moi c'est dans acceptance. OK. Acceptation na mbona bise mama mbongo yo ngana na pose église za la bobo na bise onda kuna yo tant to futela no banda kuna bi onda kuna yo mais wone za ndako nzambe feza kitoko le anda kuna biso alors bi ça va bana ba comme affecté nango oyebisi bana nzambe bise nga mutuka oyo ntope sans père spirituel bana ba bise le Seigneur qui t'a dit papa qu'est-ce que tu peux faire encore vas-y OK popé si donc merci na moi si na ngana oloba merci na bana nanga merci na famille Mayata Mobimba et merci à ma grande sœur qui m'a beaucoup aidé. Il y a au déti de la foi. Il y a un ngana zaka très très reconnaissant et pas une au déti de la foi. Même pour notre chef ma colonne France pour la première fois, c'est ma grande sœur qui a lutté pour ça. Ça m'a pas moula emiki. Donc bato encore ba merci. Bango wana et puis na bande omsusu no kosite ba komba tout. Voilà, on va jeter un coup d'œil de l'autre côté. Déjà, à ma préférence, en tant qu'humain, déjà, tu es aux moto, aux appels à Bapoussa, côté accoutrement, côté à manger, côté sport, côté couleur, côté sport. Vous préférez un sport, ni? Nazako linga beaucoup plus foot. OK. Mais na longango pour son atikala kuna ngatika nsumu tafuate. Tokoli na famille ba vita clibin cousin na biso donc mwana ya ndeka pana ngazaki vita clibin tokoli ma papa na biso vita clibin voilà to chema TV na biso wana ya 14 pouces na kala wana so 12 bato ba yota TV pana biso match alors et comme est-ce soki vita bazo menango on senti ndoto de fièvre. OK de fièvre ndoto ngo sala fièvre so soka ka o poli kaka boye donc démoralisé d'une manière team comme on a semblé tona comme iba mamanza na Seigneur edenga na bima na makambo kono yo kufa pam na okufa pamba ndenza masala na grâce na bima na makambo foot. OK donc lelo ndena za boye na tala match na mu David amena otala kaka mais avec beaucoup de réserves de pères qui sont à côté sous mutu na umela tena pona bela tension tena bela stomate mais bale wana ngobela sanga tension
donc nalinga football nakota bale Voilà. nalinga mpenza football. Voilà. Et côté accoutrement, papa n'a kolata ndenge. Nalinga olata nyonso OK. nazalaka propre Mhm. nyonso mpenza nalataka tokoli ndenge wana nalataka nyonso soki naza na nga na baweekend nalataka relax Relax. nalataka relax ntango mosusu mosala nzambe tomokanga biso dimanche folata costume ntango mosusu chemise dimanche mais souvent dimanche relax nalataka na ndako nalataka kilote ya molai depasa mpenza bagenou makasi mpona respect. Nalataka sirvet, nalataka basket, nalataka sandale, nalataka lipapa, nalataka polo, sauf quand des cinglés nalataka ngo na chambre. Ata na salon na ndako nalataka cinglé parce que je peux pas rester comme ça devant mes enfants. Bazokola pe na exactement tout. Donc nalataka nyonso costume tout et tout, donc voilà. Nalinga mpenza koza propre naza njilo naza vraiment na chambre et en vrai njilo. Et côté à manger papa linga kolia nini tana okola na ndolingo lia mingi trop biloko eza na mwamba. OK. Mère na chose ça trop compliqué. Mère na chose est-ce que soit lambi biloko ya mwamba tout mona asali ya mwa pene atie mwamba nalia na ba bitekutu ko bacha mwamba. OK. Donc ezali ma lambi ngombe batie mwamba. Yo nyonso mwamba. C'est autant to koli to ko mwa mikolo. Ce qui est vrai actuellement nazala penza lisu na choix oliate. OK. Donc olia et ça rapidement moins compliqué pour nanga. Des fois tu sors le matin o ba yana ba gangila nga ba grande sœur nanga ba silika tilelo même bana baza pempe nanga. Des fois je sors le matin na jeunité na bandi ba course na mwanza mina vie privée tu te retrouves à 18h au leno elote. Or je travaille trop dit ni na commencer à se comment fort. Bon on a appelé exigeante na maolia. Même grande sœur nanga makonda nanga so na koma na non aucun France so na komi na France ezana bandeko nanga déjà batinda babiloko batindi bandeko nanga basombi babiloko batie pas grande sœur ba renforcer una ponga na okende. Et au moins na biloko ngo batia kolia na ote boy donc aya on oliate donc on a un peu compliqué. Et papa vous parlez trop de grande sœur na sauté question européenne je voulais juste savoir vous avez quantième et famille à combien d'enfants? Tobotama 13. Tobotama 13 8 garçons 5 filles. OK. To perda leki na biso moko kaya mwasi na kaya kobota. C'est ça que je dis. J'ai toujours dit ça fait très mal mais je bénis le Seigneur leki na biso kufa na kobota pour la négligence. OK. Ya moko ya bopito ya en fait moko ya bopito na biso anjili. Awa. Aya autobota zo saigner bokomi o ben te ba na bloc. Moto occupé azate bazeli rien. Donc na petit frère nga na za une église ba benginga ba ju voiture maman na biso bota biso bake ba juye ba mi en hôpital azoloba noko bodri pesa ngani no wana pesi ba koti na mutuka ba yeti na hôpital beaucoup de temps mais ça si ça y est beaucoup de bobo ça s'affiche ba que ça l'affiche ba to ça affiche ba solo na ba ndenge za na mboko na biso ba solo beta masolo et je 10 à 15 minutes et après akekuna na affiche oke luka makila donc ba course nyonso wana mutu azo saigner bakeluka makila bakeluka makila après azoya wana bono il n'est plus donc to perda leki na biso moko wana pasi pena tikila biso mwana na bana msusu donc to botama 13 8 garçons 5 filles et nga naza médiateur. OK. Donc 6 libozo 6 na sima donc nga to réseau wana na 4 équipe pour beta ito faut miler ça bien. Voilà. So miler ça bien défense za kiloté attaque za kiloté. Vraiment. Donc million zo gérer ngo. Donc spirituellement mo konza ma révéler nga makambo na biso en église. Voilà. Papa na foot so mileza mabe bataka ba omela pe mafufu ba kitaka mbangu. OK. Ba défenseur ba onyoko ma gardien onyoko. Donc so mileza bien. Ko ba mila sera ba miya yo ba mbayo ba milier wana siko so ekangami wana elekate. Donc défenseur donc gardien ko fana yeka mini na poto boy parce que donc ba kanza blindé. Vraiment. Donc on a beta lié na famille et on a géré liboso on a géré na sima. OK. Donc naza 7e ya famille. Voilà. 6 liboso 6 na sima. Ouais. Mais avant la décision le tout na tout na pasteur pas na biso na tout na paye comment est-ce que ba yaya 6 à likolo ba gérer ba benganga père na mama botanga benganga père. Voilà. Donc famille na mobimba benganga père. Donc ba yaya nyonso benganga père benganga papa. OK. Na mama botinga papa. Donc na kuma papa ya famille nanga voilà. Voilà, donc ils ont malheureusement mis conseil à l'ensemble parce que la ponctualité mourir kawana ils aura vraiment automatiquement nzambe na établi ça rien. Mais faut supporter ka bitumba. OK. Na bitumba famille na oto bundango bitumba batu tout et tout mais
comme il y a le maître d'œuvre, on a soutenu voilà, on va continuer toujours l'affaire. On est là ensemble, il n'y a pas de souci. Et surtout que tous ensemble pour un seul but. Comprenez, mesdames et messieurs, je suis avec l'homme de Dieu, notre papa Jean-Paul Mayata. Vous avez compris, hein, mais quand on partager toujours l'expérience à parcours naïe, comme je vous ai promis. Nous sommes presque à la fin de notre rubrique. Nous avons juste quelques questions. Tout n'est pas papa après tout chiter la biso. Encore merci à Caleb Congo. Merci d'être là avec moi aujourd'hui. Ça fait du bien de savoir que vous avez motivé papa Jean-Paul. Oui, papa Daniel. Mais côté Amabé, il y a papa Jean-Paul, Isakanini. Côté Pia Malamu, Isakanini Katurubaka. Côté négatif, na côté positif. Ce qui est vrai, pour Nangamoueza, Mabé Obana Msuba Lobango, et Bana Msuba les gars na télévision va poser des questions. Na landa na lobana ba pelote na yokakaka. Naza mutu na kozanga bereur te. Mais ce qui est vrai, c'est que défaut dans les arabes, dans les bêtises, je me fâche souvent. On est en nature, na silika makasi. Donc si on a moni mutu yokate, nazolo bozo yokate, o le kambo est normal. Nazo pexozo yokate, même l'église. Là je me fâche. Donc bateta ngana za trop colérique. Et naïbsa bandeko naïbsa nzamba sunga kata na siliki na pengwa ndete. Pourquoi? Parce que na mona ngo pesa moyen mo nzamba tchakati na parce que vous savez et muté mo nzamba pesa ngai ya ko considérer mutu nyonso na pesa respect na mutu nyonso na linga mutu nyonso na considérer mutu nyonso et na trouvera mutu nga na leki na vie na mona été. Jusqu'à aujourd'hui, mutu na leka na vie na mona été. Donc nazana mutu to na leka na vie. Pour vie, ils ont abandonné na suka na ngomo quelque part. Ils ont nzambe mutu azana ni début ni fin. Mais biso to vivre, toi na vie moko où ils ont début na suka. Alors quelqu'un que tu peux trouver aujourd'hui moins que yo, demain à cause de la plus que yo. Alors on a le bâti, on a trouvé mutu na lekité na vie parce que je connais pas le lendemain. Alors attitude wana ekoipe comme un sujet pour na batu mususu ya profiter au ça n'importe quoi. Azara gentil, azara humble et le wana yedi un sale boy. Donc c'est ce que moi j'aime pas. Donc so wanika ko déborder na peki so yo kité je me fâche parce que na lo bango clair l'humilité zara si na faiblesse. Même chez biso ba yebinga. Même ba parents ba sœur nanga ba frère nanga ba yebi. Si je me fâche, il n'y a personne qui peut se lever pour l'oba. Parce que nazara mabete, je me fâche avec raison. Donc défaut nazara nango exact. Bon, en fait, je bénis le Seigneur parce que nako tomboka siko après que keta to seka. Mais si on profiter na oseka no kanisi que ndenga tomboka ki et sili nango on continue sous bêtise et c'est là où maintenant to za séparer na yo parce que ça m'a permis la séparation, m'a permis la division. Donc to za séparer. Na sili kaka mais na umela na kandate. C'est une grâce que je reçois de la part du Seigneur. Donc, on tombe siko. Et du coup, le rôle naza naturellement, on invite son artiste. Donc, on n'a pas naza batu bazo seka batu baza bien tout et tout surtout. Donc, toujours seka do bana nanga nyoso baza pene nanga. Même afin di ako artiste, ils ont même après des fois papa ko voyager na on te c'est là ko seka ils sont voyager. Donc tout ça parce que j'aime en fait c'est ma vie. Donc j'aime assez que bato baza pene na baza la très à l'aise. Donc, muta senti te qui est azana seya mutu te to kokani. Je mange ensemble. Des fois, to liana bana nyonso boy na église na liana batu même so batu sécurité église. To soma makabu to soma makabu ye maman muso za pemene église na makabu to che sardine kwa to li ensemble. Mais si ko so mutu monisco bongo lo bisko bano ça n'importe quoi, là je me fâche. Voilà. Des fois il faut qu'il notre bouche te lou. Na biga mabe malamu batu ba komela yo. Batuba bengayo ba biso na za malamu pona bango parce que je peux pas parler de moi-même. Bible lobi nanga na mi loba pona nga moté qui notre bouche melu ngana lobi ka ba défaut nanga mais bolamu nanga ba ibisa yo mo papa Dani. OK, merci beaucoup papa. Mais ils ont le mot au sala peut-être yo mo so fan de lobi que non j'ai des regrets pour ça. Peut-être au sala qui ont par ignorance. Je sais pour ça qui ont par manque de connaissance ou yo mo ko zaralango avec conscience, c'est-à-dire si peut-être
ya obandela na kosa sur eloko boye te mpona kende nango boye. Biloko ebele nasala na vie Yesu Masiya Nazareth akisunga nga na resisango. Nasala théâtre te na groupe ya mutu. Mais na bandi groupe ya théâtre c'est pas facile. Omuni yana biso manda chante. Secteur tout baebi. Il fut un très très grand chanteur. Manda chante. Na bayana biso ya selo zino. Azana poto bayana biso kolina bango na ba secteur bayamo so ba oyemba oyoka bavoa batabula ikati na bango oyoka boye boye baya veti manzanza bazai mo ebele bena na mona njili baya veti manzanza bango kao Paul bango kao ba vena biso mo ebele bele ka ba msusu na tangi bakomola moto to zai na 9 7 6 13 bayana biso wana. Mais un grand chanteur le Amanda chante. Un très grand chanteur. Wasala ba plein anjili. Mais muta osungaye po abima zala ete po abima il faut que na wenge abima libanda changu anjila ikota na wenge po abima or yemo no leader na njila wa changu donc manda chante ya na biso wana. Okay. Mais ngalo belo mo parla akebima kuna baya mundu eri ba vrai artiste ba vieux gautu et tout na tabande kuna ngesobe mais po ba bima fo ba kene minzoto fo ba kene groupe ngadia dia belo mo abo. Mais le Seigneur m'a fait grâce. Na sali groupe théâtre kana njili na bimi pe na njili groupe le bon samaritain reconnu et simbi na sala biloko ebele na sala salon de coiffure oye danga na vie succès batu bayaka 5 bakanga ba place na salon de coiffure j'étais meilleur coiffure dame meilleur batu ninga basala pananga et simba regret moko ils ont peine regretter même donc on a ki boklisto tozonga toloba toutes choses concours au bien de ceux qui aiment Dieu ils ont eloko société o. OK, de la foi sécurité. Ouais. Okay. J'ai été formé en 1996 dans le corps de surveillance des sociétés avec 66%. Okay. Donc, corps de surveillance. Et le qu'on a ce que tu as la carte na créé sécurité à église, bonne église, bah ça là. Mais toujours fout à banc. On habite na ko comme si on peut monner. Na sali de la face sécurité. Croyant qu'ils allaient souhaiter moi monner ni na mboka na biso. Mais ba sali nga bona ba taxe. Boye na ebisho boye eloko amona mboka na sali boye papa boye tisuka na kokate compagnie kufa habité. Vous pouvez imaginer ça ne se fait jamais na ebité soki za na batu basala onza mapambola bon société sali inane na liata 100 francs. Mais si on a pris un bon on a faire mususu na côté ici attends so ba futa batu na bon parce que je veux que bateau yo ba osala bazala bien et ti société kangama ndeko nanga na tikali jamais ko kene na nyonga butu o bazaki na rien mais na tali na bisi bandeko na fandi si bango na bandeko nanga vous avez non engagé te na notre la disposition mais bo zo mbongo na bino régulièrement ba poste pe boza bozo vivre mais na moni et vous a passé tout tika kaka na préparé ba enveloppe ya passe na ma mission zotanga na tikala na ba nyonga ba ya ba $8,000 na tikala na ba nyongo na komba Yesu Masiya Nazareth pour na société wana ndesko elo esalanga passe moi moke na vie ezaki bato azonga ki chômage. OK. Bamusuku to solo ndeti na which palace to solo na bango bapunika bandeko basala ki pe musala be batikali kana bakomi na bango sécurité maison na ba site mususu mais bamusuku bafani na ndako ba o église mwanda mu azali ma discipline azo si bango na église no moni bango balati tenir je crois une église balati tenir wana bango sala bango sécurité à église donc société ekufi dans le moko na koloba papa dan eza oyo société na ekufa batu bazonga chômage donc yango voilà eza moi pas si mingi bakonza mboka il faut batala pe balandela ba makambo ce soit na isa malamu mingi. Mais oui parce que l'on sait comment traiter ba pire petit kaka surtout ba service mususu et là de la foi dans l'église munene donc bato mo traiter na yo ole ba traiter no selon ndenge mibeko sengi parce que nazali na problème te o na nini o impôt o nini non tout en ordre autorisation ministère intérieur nazaki en ordre ma munionso on a tamo batino convocation boye otindi maître kei boye donc kombo wana bamona ngolo kwa ndire batu nyonso baza so église eza wana eza mbongo na yo or que mbongo église mbongo na ngati
donc bango na bebela batu bongo mbongo na yo donc na ebisu yo na zui torture mon ti muteme comment ça la passe ta musu dit non ya kufa pam. OK. Et bon mauvais souvenir il faut changer de stratégie peut-être ba combo ba nini pour envelopper maka mususu. Non bilong soupe moni batumi baso ndek tozoi ba marché belé pour batu basala na confiance. OK. Moni passé de la fois entre parenthèses par la grâce de Dieu c'est un homme sérieux. Oui. Donc avec lui on peut évoluer. N'est-ce qu'on marché ba noya. Parce que tu comment moye banité ba comment nous faisons le rôle à moi ba référence mo boy. Vous monde. Mutsogi par exemple passé de la fois te kuna nza masela na nza passé de la fois. Aye tamu sabi pe Christ était yambi Christ Seigneur sauvé. Kombo wana nza ba utiliser ngo na kembo na. Voilà. Merci papa, on va finir par là déjà. Bientôt là, on va se retrouver dans les États-Unis, dans l'Amérique. Bande ko Amérique ay belé to mekai ko poster na communauté na biso. Baso tuna ka adresse ya église ya CFC so kizaka wapi na ville nini. Ya Dan merci na bande ko église ya CFC na États-Unis za Nantes. OK. Mais nazo ke na qualité à invité, il y a un frère missionnaire Daniel Matondo tokola na bango. OK. Bango banda musala nzambe liboso na biso. Nzamba benga bango va biso akende États-Unis, boza na ba église kuna. Et souci n'est à tout ça nzamba ensemble bataille zo maté tout mais cette fois-ci le Seigneur a permis. Yango tozo donc tozo en activité na MC donc église missionnaire pas Daniel Matondo za mon frère mon ami et tozo la wana tozo na Champagne na Illinois toza pe na Colorado. Donc toutefois papa Daniel so bika ndé boza na papa Daniel. Papa Daniel au PC Sport yako pesa bino atteindre la tabino pour boye baloko na za Amérique te na pesa ba détails non tout est dans voilà exact pour suffisant. Donc on va donc toza la wana to fêter Pâques na bino Pâques c'est la délivrance to ya wana to le kapena ba sainte par la grâce de Dieu. Donc to te à ce moment là toza na spécial Pâques à cause de la foi toza na Champagne. Donc on a Illinois wana. Et puis, Tokitana Colorado, on a une très grande salle et qui contient plus de 2000 et quelques personnes. Donc, aux Alapewana, na campagne munene et évangélisation dénommée à cause de la foi dans 4 États-Unis. Voilà, à cause de la foi, déjà dans 4 États-Unis, Bandeko, rendez-vous, ils ont déjà bien noté avec l'homme de Dieu, vous avez compris. Nous sommes à la fin de notre rubrique, papa. Tant on qui a habité, yo, mais tout n'a qui yo pe question mo boy. Obia Daniel retourna nga mutuna oyo, mais mutuna nga retourna nga. Na ko répondre à ngo boy, mais mutuna ngo malheureusement na tunu ya ngote. Mais il fallait qu'il déjà au répondre nga ngo soki na tuna kiyo. Yango ce ko posa la ngeza, otuna nga mutuna ngo, après yo mo peut au répondre na mutuna ya. Ah. Bon, pour le moment on monde des athées papa. Pour les mauvais. Merci pour finir aujourd'hui. Tous en moi l'ipamboli kota na monoko na yo na bande kono so batali biso de partout et en grosso modo qu'est-ce qu'on peut retenir déjà chez l'homme de Dieu le pasteur Jean-Paul Mayata na nyonso to bibi. Et là on retenir les a bande kono nga to ebaki Yesu Masia Nazareth a ozonga toza ba pèlerin to luka penza kimia ko tozo sala to tenir compte nango que toza ba kolo pe maté mino na biso loba vie n'a pas ça les sala mais après la mort même si Christ ne revient pas aujourd'hui après la mort il y a un jugement où cause la biso tout ce que nous avons est au tikala tous les connaissants c'est ce que nous devons retenir aller kana ba émission te pamba te pour tant que nous allons mambo lobate oyo soki na koloba oyo ko édifier te important c'est aux alaté tous en papa Daniel parce qu'il m'a dérangé je l'aime tellement beaucoup. Je trouve que ça la émission Kimia tout et tout. Lelo ça une surprise. Lelo kaka lelo. Donc on s'est rappelé lelo na lobi pour honorer na mon atelo kwa na leki na bana osale boité. J'ai honoré mon frère, mon petit frère, mon ami, na honoré. Donc l'autre aurait tenu une émission exacte que toluka Kimia na batu nyonso pour te bim ko to kufate et après la mort, il y a un jugement où cause la biso. Benga muninga bwana problème bobongisa et puis tambola na obanga nzambe et kozambala bana CFC France nzamba pambola bino CFC Angola nzamba pambola pe bino bande ko nyonso partout bozwa mi CFC Congo partout au bozelanga na États-Unis bande ko nanga lokola frère na bino leki na bino mwana bino to kuta na Yesu Masia Nazareth aozala glorifié papa Daniel nanga mbono na pesio merci beaucoup papa na tala kona musika na mona kayo lelo te ça musano kama la mde ba soldat ba senga Christ pona biso ba sodo lobini habité bozwelo wa mututé
ça me sano malam papa na mutoki nondo vivre ko finga te pozo mbo ko koti la mutu mako mabete pozo mbo to ekotikala oza ngo posa le so ozui o lukasu mususu eleki wana do ba poser aussi la te vomi bible lobi tant au sepela réjouissez-vous dans le Seigneur so yebi ke micro nanga na somo na mutoki nanga o loba na ona esengo kolo Yesu Masia Nazareth apambola yo apambola notre frère Caleb merci tozana et papa ma belle vie nzama pambola ya Caleb et puis pambola bande onyoso ba landibiso so na lobi peut-être de lo mabe vraiment naza mutu pardon bolimbisanga pardon penza so na lobi quelque part mabe na sengi penda bolimbisanga kwa frère pour na ebité na kanisa na lobi malamu so na lobi mabe bolimbisanga merci beaucoup Yesu Masia Nazareth apambola vie